Yes. Glorifica Jesus. Faça barulho, faça barulho, faça barulho. Aplausos ao Senhor. Aplausos ao Senhor. Nous sommes là. Estamos aqui. Ok. Amen. Ce soir, mas quero te dizer esta tarde, perde condimentaire. não perca sua fé. Même batu ba commission na suka. Você leva até o fim. Suka ya batu ese bandeli ya nzambe ya. É o princípio de Deus. Sika la bango tamba imilie yo ya. Porque ele te humilha. Sika la bango tamba mona baleki yo. Porque ele vem aqui mais il y a un secours. Há socorro qui ne manque jamais. Que não falta. Dans la détresse. La Bible dit ceci. L'Éternel est mon ombre. À ma main droite. Pendant les jours, le soleil ne me frappera point. Ni la lune pendant la nuit. Parce qu'il y a le long. Porque Deus é muita alegria de amanhã. Porque vocês puseram aqui como é tempo de sofrimento. À cause de la foi. Por causa da fé. Peut changer. A história pode mudar. L'histoire peut changer. A história pode mudar. Deus que põe um bloqueio. Ele faz ter forma. É fácil. O Senhor não faz o que vocês fizeram. O Senhor não faz o que vocês fizeram. O Senhor faz o que vocês deixaram. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte. Au commencement, que no princípio a terra était informe uma forma et vide.
Mais il y a un Dieu qui a donné la forme. Il a donné la forme à la terre. Il y a tous ces formes. On s'en vide. Bazo sekayo. Pourquoi ça qu'on y matin? Matissa foi yaya. Tout est possible. À celui qui croit. Ce qui te manque, c'est seulement la foi. Tu pries bien. Tu jeûnes bien. Tu crains Dieu. Mais les choses ne marchent pas parce qu'il n'a pas trouvé la foi en toi. Papa biso tozali
Eh bien voilà, nous disons bravo Jésus, merci au grand vainqueur de Golgotha pour cette journée, une très grande journée. On a rendu grâce à Dieu le 5 mai 2024 à cause de la foi à Luanda. Vraiment, Tobandaki, Tokom Nasuka Batmase, Bele Ap. En tout cas, tu as bénédiction, on a qui n'a pas de problème, on a qui n'a pas de solution. La solution, on a qui kimia. Pépele. Fini pour la cause de la foi. Et il y a les sous-sous. Tout le monde est au What? Papa, madame la citadelle, stade munene. Population elle est belée. Aweza mutie, azwa penda kuna poto vivre yango to vivre grâce na ye. Et c'est un susu ya koyoka ebe ko mone lisusu. Merci beaucoup. En tout cas, on a passé la journée on est à la CCFC. Ça c'est notre mission. À cause de la foi, il ira des nations en nations. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Je pense que pour moi, tu vas y aller. Tu vas y aller. Ici, tu vas changer de place. C'est vraiment comme le corps. Obini maman. Na sepeli mingi l'équipe bien papa de la foi et kokota to sou foi to perdant na vie et zongi lisusu to pamboli nzamba papa de la foi. Merci beaucoup. Eh bien voilà, comprenez. L'équipe qui toko Jésus-Christ Nazareth, Nzamba solo pe abomoy. Azamalam de la foi dans l'ouest. À cause de la foi, encore plus, ça y est, tout le monde a donné la foi. De la foi, pas gros business, si quand vous attendez là, il y a trop. Donc, on peut qu'à s'engoyer, de monio, de sepeli à ma casse. Merci. À cause de la foi, tous les gens sont à Luanda. Ça va encore à deux places, monsieur. Ah, t'es, Nadini Kuna, na citadelle. Alors, il y a tout le monde qui est dans citadelle. Ezaki suka totali bato bazobima okoloba sotali bato bazobima lelo journal lelo ezaki di jamais vie ezaki lokwa na tomona te tosepeli makasi ate nzamba mona papa na biso nzamba mema ye musika papa nalalaka te kutu nyonso na parole de la vie barebeka bakwea bokauki esila benyemi bazwa trouble papa lobini de la foi veza zaye yo mona chango veza o ayebi vi na yo nyonso yo lobi awe eleki malamu nyonso lobi weneza ya solo amona pasi na vi na ye abota manga na mona ye wana petit na nga veza za merci bato bazobima ebele tozokusa Nazareth moko parole vie merci beaucoup. Voilà, ça fait la joie. Toyaki awa na mikumba kasi tobimi pepele ne makome lobi venez moi vous tous qui êtes chargés fatigués je vous donnerai du repos tozwi kimia yesu masasa zamba pambola to pambami toyoki mateya matonga toasi ke Luanda pambami na 3e édition à cause de la foi nzamba zokoya tozala susu awa tonde dele photo c'est dele awa kaka na Atlantique to ke na stade na 11 de novembre ko sala bien awa eza mukie bato bakokaki te tobuki kutu posi mwe bomoni mala stimatana koya tozo 11 de novembre tokende kobuka ngo baye bake toyebi kobondela nzambe eziki Nazareth aza bomo tokende kosambela na 11 de tokende kobuka Obrigado. Allez, merci beaucoup. Yes, Master Nazareth Azanabino. Merci beaucoup. Jésus-Christ Nazareth Zamba solo pe abomoy. Na ebisibino batu bazobima déjà à cause de la foi ezaki suka lelo. Na ebisibino batu bazobima. Lobi toza awate. Lobi toza awate zaki ka dose unique à cause de la foi. Bana notre Père. Itoko makasi batu bazobima esali esengo makasi à cause de la foi na Luanda na sine Atlantico tokomi na suka
Merci beaucoup. Yesu Masiya Zalata Zanabino. Papa, Zamba Pambolo. Donc, Toye Penda to sepeli makasi. Nazwi foi na ngana kenango. Ya kondi wa ngana na kenango. Kabula pela ndako memela ba famille. Na omema Penda pai. Merci beaucoup. Voilà. Totombol kombo Yesu Kristo na Nazareth. Awa na Atlantiko. Batu bako bima esali bien mama boni. Bien papa na. Yaka lekinde. Leki malamu makasi. Neti bote sila te. Esila te papa na ngai. Oesi pasteur de la famille, oesi pasteur Mosoloni. Nzambe abakisela bango susu ba pesi biso lelo abakisa susu koleka. To luka to sa so activité boy. Amen. Merci. Kota? Bonne nuit papa. Boni papa. Malamu ele. Olobini pour la prière lelo. Bon, na sepeli mingi po Yesu Masiya akumbami na prière lelo. Batu nyonso bazali ya kokangama na zansi na kondima. Oyo bapesi biso mutu nyonso azwi libertation na ye. Oyebisi pasteur de la foi nini na papa Mosolo po pa ba activité. Ba activité bo ezala main fois tozozela ye ayaka mingi na Luanda na Angola eza nsengo oyamba ye omona ya kokangola bato bazali ya kokangama po peuple pezaki na posa liloba Nzambe na moni ndengi Atlantique ezali muke. Atlantique comme mukie. Ezala munene. Ezala munene mekondi. Passer de la foi. Batum suba zongi ba quantité po. Quantité liloba donc peuple ya moni a sepeli que peuple et sepeli na liloba ezali na posa pe liloba. Ya on te osenga na passer de la foi prochainement azo susuko ya. Hein? Encore. Gomoko za passi. Et pesa meli. Donc a gomoko to linga bandela susu. Obrigado. Na go bisaya banda isusu toza na tika ko la Kinshasa ngana yakidi boso na bino ko misima bisanya leginde nini puyaka bana notre père libota CFC mobimba na mokili mobimba biso lelo na Angola topambola mi criche kiti sur le terrain na minute yo Atlantique ezaka munene CFC Meli Atlantique do moyen oloba kute maseke to kende wa to année prochaine to asuna à cause de la porta de la foire photo que stade année prochaine to na papa msoko toyo boni papa kitoko makasi yo uti wa bibo na uto Autriche ouais na habité le cause de na ratango ya Suisse na kendaki te bon ko kende te mais ya Suisse ezalé que tozoki information retard. Bon, il y a Allemagne qui peut essayer dans Munich, pour que l'enfant dans Vienne, donc quand même dans Munich. C'est ça qui change. Il y a Luanda. Il y a au monde ah, faut m'en dire, Nazar au Pamboama. Amen. To Pamboama Bakasi na révérend pasteur de la foi. En tout cas, Essengo Leki. Mais bah donc, bah quand t'as été pour place de style là qui va zone. Tire en escalier. Na kati bapozaka pele na bimi na zuma mupepe na zongi lisusu atoto pambwami angolesi ya kopambwama après 3 ans onga na zonga po nazalaka na 1991 na zongi lisusu nzambe aza bolingo nzambe aza na sepelima. Merci beaucoup papa mso auti Autriche na ebisi no makambo eza danger na mona mais oyo pardon olobi papa bato papa na sepeli mingi na de la foi. Mais na kopesa kaka na mutu na biso tolingaka mingi de la foi so baya kumisaka kaka njili te bato nyonso baye awa bazaka bana njili te toza bana banal bana kasavu banini esalaki ngai mwa ngai amapa esalaki nga pasi ntango azosambela akumisaka bazoni nyonso ya Kinshasa mobimba olobini tosepeli mingi komona papa de la foi na kati ya Luanda to bénéficier na lipambolu euti Kinshasa eye na kati ya Luanda toyambi yango. Merci beaucoup. Voilà, et salut qui tombe Miki. Jésus a gagné. Jésus a gagné à cause de ma foi. Vraiment, papa c'est vraiment un Nzambe. Papa de la foi vraiment c'est un Nzambe. Tu sens vraiment atmosphère msusu, une autre dimension. Vraiment papa c'est un Nzambe. Obrigado. À cause de la foi, de l'anti pour na papa de lingae makai. En tout cas, Nzambe pendant lokumu, oh nyonso tu papa yaki nango to yambiango na kombo na Yesu. Kimi ezali. Obini à cause de la foi. Na yebi tata oyo parce que toza bana commune moko. Ndabasala ngangolu. Taona zana kisasa na 2014. Aya otala ngai. Ndimate parce que na niveau azalaka nango déjà. Ayoki sango kenga na ye. Parce que ndeko nanga ba travailler na ye ezali prince Mafuba. En tout cas lelo toza très honoré église Angola
na dipambole uti musika peto ya miango na esengo nzambe pena pambola ye. Merci beaucoup. Nayebisi bino eza suka awa eza ya koyinda wana bandeko babima. Tosepeli mpe pasteur la fois alesi biso bilei oyo tolia na mokolo moko te mais oyo alesi biso tobiki na bilei oyo alesi. Merci beaucoup. Asepeli makasi. nyonso papa yaki nango tozwi yango donc toza ya kotonda nde toza bokamuli azonga na lelo te nyonso etikali awa topamboli nzambe na oyo nyonso tozwi soki tozali eza a cause na ntina à cause de la foi yango topamboli nzambe wana na nsima ezala wapi ezala na citadela kuna nde eza suka makambo citadela yango wapi na stade na biso monene. À cause de la foi, nous sommes sauvés. On est très très contente. Ici en Angola, nous sommes bénis à cause de la foi. Et la prochaine fois, nous voulons que ça soit au Citadela. Ça se trouve ici, juste à tout près. Même ici à l'Atlantique, c'est tout près d'ici. Voilà, pasteur Papa Pedro Louye. Bonsoir, papa. Bonsoir, bonsoir. À cause de la foi, la Guinée, dans Luanda. Gloire au Seigneur. Mission est accomplie. Oh, tosengaki epai ya tata akokiseli biso yango. Bato bayambi Yesu, bato batindamaki, mpe tomoni nguya Nzambe en action na kati ya côte de la foi lelo. Tolobi bravo Jésus. Tika Yesu Masiya ya Nazareth apambola serviteur na ye, mpe apambola peuple de Dieu nyonso oyo baya kopesa biso main d'association pour la réussite. Il y a activité. Merci papa. Merci. Voilà, on poursuit, on est toujours là à cause de la foi Luanda. On poursuit, je ne sais pas, les hommes de Dieu sont partis. Papa Prince, on va encore tenter d'avoir d'autres hommes de Dieu s'ils sont encore là à l'intérieur. Organisateur et activité, l'évangéliste Mosolo. Je pense que Tobandaki est plutôt comme la sous-activité. Bonsoir papa. Bonsoir mon frère. Vraiment, Jésus-Christ de Nazareth a sur le coup. Il nous l'a dit très bien. Merci pour l'ensemble, merci pour le passage de la foi. Merci pour le passage de l'ensemble de Angola. Merci pour l'équipe de la foi. Pour la combat ce Kumbami. Donc on a la kimia, de source la kimia, ça va pas pour la batonios. Donc l'ingi dynamique. Aujourd'hui organisateur, batu baleli bamtu bazongi bazu la place de misusu bapana mabele babi malatima. Ezala na citadela bazoya kusangai. Etelo bini. Oui. Batu bazanga place à revendre autour de libanda. Mais dans le petit dans la citadela, bale ko to na place à monene koleka awa. Merci papa. Voilà, c'est l'organisateur de l'activité. Je pense que vous avez compris, il va déjà partir. Merci mingi na batokana somboka. Merci mingi na casa vida misteriosa. Oyo azali organisateur ya musala oyo. Zamba pambola bango apambola membre nyoto administration et juridiction. Ya prophète Mies Antonio, juridiction ya IPPDA. Zamba pambola bango. Merci beaucoup. Merci papa. Casa Vida, merci na Casa Vida. Merci na bandeko nyoto. Je pense que vous voyez l'activité était ici Atlantico, Popesika, Ilulu, Tikoleka, Ezalaki Suka, Esmasiya Nazareth, Kaka Mtakosa Makamwako, Ezaka tel espace Nyosoyo, et Tondaki, plus de 7000 personnes Bayakawa, Misusu Bafana Mabele, Misusu Batelemi, Misusu Pe Bazangi Bisika, Bazongi, Totombola Yesu Christ en Nazareth, Todefa Maloba, Papa Joseph, Toloba Nabiso, bravo Jésus, Papa Joseph, bonsoir. Bonsoir Ndeko Rabi. Nabike Mungongo Kauki, mais d'abord, Milulu Alelo Pona Lekinde. Nzambe asepeli biso, Nzamba sali biso bolamu. Je crois que bandeko balandi bamoni ndenge makambo elekeli anemo tolobi bravo Jésus le reste toloba sima. Nabi ko loba sima, bato bafana mabele, basusu batelemi, basusu pe bazongi. Moni mama na bébé depuis atelemaki na obi na tuni bango na papa Rabi, mbala sima to kende na citadela. Ngana yebi citadela te. Papa olobi nini?
Nzambe akokumba biso de gloire en gloire. Donc mikolo koya et peut-être photos ande na ba stade. Parce que tu comprendre tes dimensions Nzambe azokumba mosali na ye et komi ko senga soit ba stade to ba terrain ya minene. To mona batu Nzambe akamwisi biso na Luanda. Papa Rabi Batmusu Bayaki a côté depuis 14h tikunu tesi la place Batmusu Bakoti na ba couloir andimi bavana na kiti 2-3 personnes donc fa na mabele na za ba image to moni ba pasteur ya Luanda ko bazala ki mobiliser les hommes de Dieu batelemi vraiment nkolo akamusi biso le reste je crois que tant on en émission et tokolo belango papa. Merci papa Joseph. Les 20 et 21 juillet tozan a parlé du peuple à cause de la foi à l'esplanade il a parlé du peuple cette fois-ci 9e édition à Kinshasa. Après Luanda, Tozo qui à Kinshasa, le 20 et le 21 juillet, l'esplanade, il a parlé du peuple. Bon, après Wana Tokenda, Brazzaville, Toké Allemagne, Toké Espagne, Belgique, parce Toko Kenda, Bisiga Nyoso, pour accompagner Sango. Il y a lycée quoi, il y a Jésus-Christ en Nazareth, la bonne nouvelle, Jésus-Christ en Nazareth est vivant. Nzambe o tatam so malata teaka. Nzambe o tatam so malata uti kotali sabato awa. Tozane sengo parce que fête sami na lola. Batu bayambi, Jésus-Christ en Nazareth mo kondipe mo biki sina bango, fête na lola. Mutu nyonso o evraki na musala oyo. Apamwami, itika Yesu Masia tomba mane. Merci papa Prince Mavuba. Merci papa Bogos Anderson, papa Nare Mapel Ogos Mavinga. Merci et pas ya papa Raïs Kangi. Na bozente ya David Kibanza makasi mingi. Merci na Yagotie Kele mwana ya mami. Merci na Ndeko Kroms, merci na NS15 na bandeko nyonso ba aider biso awa lelo. Tika Yesu Masia ya Nazareth akanisa biso, akanisa bino. Merci na mwana ntuka ya Sarah. Yesu Masia Nazareth akanisa bino manyenye makiese wapiye. Manyenye na moni ete merci. Bandeko nyonso tozele na bino abana notre père. Tika Yesu Masia Nazareth azana na bino. Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe ya bomoi. Nzambe oyo apesa biso tata. Ya biso tata Mayata. Tika Yesu Masia Nazareth azana susu abakisa lisusu. Toko kende de gloire en gloire nde papa Joseph Alobi. Toko banda ko matakaka. Après awa to le 20 le 31 juillet l'esplanade ya palais du peuple. Le kumu kembo masanjoli ezonga apa na ye moko nkolo Yesu Masia Nazareth ngana kei. Yes. Glorifica Jesus. Faça barulho. Aplausos ao Senhor. Aplausos ao Senhor. À cause de la foi, nous sommes là. Estamos aqui.